mesdames, j'espère que vous allez bien. Lolo na cuisine na biso toye kosala vraiment recette moko facile. Oh bomoni eza ba épices nem toza nango posa, ba épices nem toza na se ya video. Et awa tozali na poulet. Poulet tozosalela lelo ezali poulet oyo balongola ba poso et ezali poulet oyo bakata mike mike. Soki omoni oyo ezalaka mike mike te koki kosomba poulet balongola poso oyo kokata yo moko na ndako eza na problème te. Voilà. Na poulet nanga comme bomoni recette oyo vraiment facile so olingi kolamba te donc c'est vraiment facile, tu vas aimer. Nazwi poulet nanga natia yango na bol mpo nala sokola yango comme bobiki ba poulet faut kosokola yango bien ma belle. Zwa temps na yo ya kosokola poulet na yo mpo bobiki poulet ezala pe na mwa bazei moko wana bwakela yango vinaigre so oza na vinaigre te obwakeli yango citron sokola yango bien nga na préféré nabwakela yango mpe mwa mai ya moto mpo oyebi kaka donc naye kozwa sikoyo vinaigre nanga pembe nga nasalelaka mingi vinaigre ya pembe donc nabwakeli yango vinaigre bomona mpo kobwakela soso nanga vinaigre bomona nde kobimisa fulufulu ma belle il faut toujours kosokola soso na yo très bien kobaka teke mpo eza mosuni nosokola yango mbangu mbangu botala ndenge ebimisi fulufulu ntango nabwakeli poulet oyo vinaigre. Après na kosokola yango encore 3 ou 2-3 fois comme ça naza sûr ke bafulufulu wana nyonso ekwei ngai e naye kozwa passoire natia yango susu na passoire na rince yango lisusu très 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 bien, ok. Après na kotika mai nango etanga avant ke natia yango ba épice na kati ya soso donc tika yango na passoire mai etanga et tout après tokozonga siko soso botande soso eteli soso ekomi vraiment propre bomona vraiment ke soso échanger couleur soso ezongenga même soki otali na kati ya soso soso abimi vraiment clean ma belle sokolaka mosuni na yo vraiment bien ezali important awa toye mpona kobanda assaisonnement na biso donc eloko na biso na kotia ezali black pepper donc totia black pepper na kati ya soso donc ndenge kaka soso no ezali volume ya soso na yo après tokotia thyme donc voilà soki mpe na thyme ya fraîche okotia ya fraîche mais malheureusement nga azalaki nango ya fraîche te nasaleli oyo ezali ya kokauka comme bomoni e eloko ya kolanda tokotia paprika esalaka vraiment soso kitoko mwa doré et tout donc voilà natie delutu na ngai ya paprika na kati ya poulet na ngai e nakoya kotia oyo ezali muscade donc voilà ozotia ba assaisonnement oyo omoni konga kotia ntango ozolamba poulet na yo donc eloko nga nazosala yango wana e nakoya kotia oyo ezali céleri na nga poussière parce que eza nango soso moko vraiment rapide motu mpasi ebele te e nakoya kotia oyo eza citron mingi te mwa mokie après tokoya kotia oyo ezali tangawisi na ai mélanger ensemble donc totie mpo obiki tangawisi na ai nde vraiment okozongisa wana mosuni te ok. Après nakoya kosalela jumbo oyo ezali ya poulet donc nakosalela jumbo na ngai ya poulet donc voilà tia balutu oyo olingi na jumbo no ya kolekisa nde mungwa te mpo jumbo ezalaka na mungwa après wana mabele na komélange baépice na nga oyo natie na poulet na nga mpona esangana ebalana bakoma 1+1 égale 1 ok. Donc après komélange yango très bien eloko nakoya kosala nakoya kobakisa mafuta yango nazosala na recette oyo ezali mafuta ya huile d'olive donc eza huile d'olive nde nazosala na recette nakotia huile d'olive na nga mokie comme bomoni nakotia ebele te parce que soso na nga ekomaki lokola mwa dry so huile d'olive epesa yango mwa huile ekomisa yango sembe après namekaki mungwa na nga namoni ke mungwa ekoki te mabele nakoya kobakisa mungwa okoki mpe kobakisa comme bouillon soki olingi eza na problème te me nga lokola eza poulet nabakisi mungwa mpona mungwa alamusanga mosuni mpo mosuni ayokana bien na monoko donc voilà et na mélanger voilà botala nde soso na biso ekomi vraiment simple kitoko vraiment simple après kosala kotia bassaisonnement na nga na kofinika yango bol na nga nakende yango na frigo mpona 30 minutes ok e wana nazongi mpona kosala sauce ya biloko na nga oyo nazosala naza na mayonnaise na sauce oyo toza na posa ozala na mayonnaise oyo ezali original mayonnaise totie mayonnaise na quantité oyo olingi donc mpona nga mayonnaise bongo c'est bon e natie black pepper meka sauce oyo okozala desi te natie black pepper e nakoya kotia ai na ngai ya poussière natie ai ya poussière e nakoya kobakisa oyo ezali paprika kotia paprika mingi te tia paprika luta mokie donc nde kaka mayonnaise no otie natie paprika ndambu nde bomoni après nakoya kotia oyo ezali citron donc kotia citron ebele te tia citron sema mokie mpona citron esalaka mwa teste kitoko na monoko na mosuni e tomélange yango très bien mélange yango vraiment bien meka avant que donc si qu'on mélanger meka okotika commentaire na sauce ezaka vraiment kitoko après bomoni sauce na biso nde komi
na kozwa sauce nanga na finiki yango na chasser et na kotika yango bote parce que ça fait chaud hein na kotika yango bote na kotia yango sikoyo na frigo evanda na frigo tokobimisa yango aire tozala nango posa wana tozali sikoyo na makemba mabele tokosala makemba na biso nde bozomona na kati makemba na nga nde nde bozomona wana donc c'est vraiment facile toyebi biso nyonso koma basalaka makemba mpo makemba oyo ezali ya kokalinga donc voilà. Donc, comme bomoni makemba na biso ekomi biso comme ça et na kotia aroma okotia bouillon nyonso oyo oza nango so mpo olingi kotia bouillon tokoki kokalinga makemba no bongo eza na problème te me nga na kotia yango mwa bouillon moke ya aroma comme bomoni mpona ebakisa yango kaka mwa goût na kati ya biloko na nga ekosala nga bien makasi e natie aroma na nga makemba na nga ekomi nga comme ça e na kotia yango pembeni tozwi sikoyo na moto nazwi sikoyo huile nanga ya vinaigre, donc huile de vinaigre. Ah, c'est quoi encore? Huile de vinaigre, c'est quoi? Huile d'olive. Oh my god, I can't even talk. Nazu huile d'olive nanga quand vous mona ma belle. Et nazu sikoyo ba misuni nanga ya ba soso nanga na tiango na huile. Bomoni ke huile nanga ze belete hein. Na tia kaka huile mukie. Donc et nazu ba soso nanga bomona na tiango na kikalungu. Pona ekalingama ekokalingama makasi te soki mpe ndenge nini te me ekokalingama kaka nde bino moko bokomona apres kokalinga soso na biso nde nakozongela bino donc voilà kalinga soso na yo bien zala na kikalungu ya kitoko oyo ekangisaka biloko na se te eza vraiment important soki kalingu eza kilo okomona ke soso ni kozika te biloko ni kokalingama vraiment kitoko donc voilà wana soso nange ezokalingama très bien après nakoya kobanda kobalusa soso nanga comme bomoni na kotourner yango mpona partie pe ya likolo ekalingama ntango ekokalingama bongo bokomona siko eloko oyo tokosala c'est vraiment facile mais ka recette oyo na ndako mabele okozala desi te. Donc après kokalinga yango namoni ke soso nanga vraiment ekalingami bien comme bozomona eziki te ebimi kaka mwa pembe wana donc esali ke bepice oyo totiaki ekoti na kati ya soso donc sikoyo namoni ke soso nanga c'est bon na balusi yango mpona mélange namoni ke koto mpe na balusaki ekalingami eloko nasali eza nini na tourne yango e nakoya kozwa sikoyo sani nanga ya four parce que soso na biso ekokota na four nakoya kozwa sani nanga ya four mpona kozwa poulet nanga oyo kotia yango sikoyo na sani na ngai ya four mpona il faut kota na four ntango ekota na four nanga déjà eza chauffé et natia yango na omisa na four te ekota na four kaka mpona 15 à 20 minutes donc 15 à 20 minutes et nabimisi yango donc eza comme so mpo lingi yango comme ça ezala comment ezala soupe nde oyo yango eza comme ça eza na problème te benga alingaki yango soupe boye te c'est ça ki nakotiaka na four mpona ebela sikoyo très bien ndenge moko nalingaki donc après kotia yango na four tokozonga sikoyo mpona kosala makemba comme boyebiki makemba na biso eza makemba kokalinga na kotia makemba na nga na moto et nazokalinga makemba vraiment simple kokalinga makemba biso toyebi comment bakalingaka makemba après nakoya kozwa crêpe nanga donc vibe oyo nakosalela marque nyonso oyo olingi eza na problème te natie kikalungu nanga na moto e nazwi crêpe nanga natie yango sema mpona échauffe elongwa malili donc elongwa mwa malili kwa mpo ngalinga biloko ezala moto wana soso nanga bomoni ekominga comme ça natie yango pembeni nalongoli yango na four donc voilà donc nakozwa crêpe nanga nazokata yango nde bomoni nazokata yango naokata ntina suka te bomona nasuki na katikati mpona edenga ndenge na kolinga crêpe na ngai ok donc voilà wana sikoyo tozwi sikoyo crème na biso oyo tosalaki donc sauce oyo tosalaki wana tokozwa yango tokopakola yango très bien donc bolanda vraiment video nde ezokende sala yango na ndako mabele okozala desi te e naye kozwa oyo eza salade oyo nazosala ezali salade ya fraîche donc zwa vraiment temps na yo ntango ozosalela salade na yo zwa temps na yo mpona décoration na mposaki décoration na yo ezala kitoko ntango ozoservir mpe bato na sani bazolia kitoko e nazwi salade e naye kotia oyo eza tomate ya fraîche comme bomoni mpo espace eza ebele te mwana tia biloko ebele eza te e naye kotia soso poulet nanga nazotia na tie kaka poulet misato kotia poulet ebele te parce que kozala facile te mpo na yo ya kolinga e naye kotia oyo eza makemba nanga na kotia mpe kaka mibale mpo na na espace ebele te donc voilà crêpe na biso ekokoma biso comme ça comme bomoni eloko oyo tokoya kobakisa oyo ezali fromage tokotia fromage na biso kaka na poulet kaka bomi mpe sotiaki poulet mpe tokotia fromage place mosusu te awa siko tokomi kolinga nde bozomona c'est vraiment facile et tolingi de
nde bozolimo ete olingi 3 donc vraiment 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 facile et ekokoma biso comme ça comme bomoni ekokoma biso vibe nde bozomona comme ça meka ma belle okozala déçu te oyo yanga nakotika yango boye te lokola natie fromage nakokende na yango sikoyo mpona toast yango nakotoast yango donc mpona toast yango mpona fromage na nga elemba donc voilà recette na biso ekokoma biso comme ça dépend soki yo olingi olia yango na nini biso tolia yango na makimba donc c'est vraiment vraiment nice meka okozala déçu te mekela papa mekela bana mekela bacamarade baparent okozala déçu te parce que oyo osali yango na goût na yo moko zala na mwa ketchup pembeni mwa mayonnaise pembeni soki olingi obakisa encore sauce eza na problème te j'espère que video oyo esepelisi bino mpe bakisi ba implice na kati ya ndako so omoni ke video oyo esepelisi yo kobosana te koaime kopartage video oyo ekosalanga bien kobosana te kozala abonné na la rocho ekosalanga bien makasi nzambe abomba biso antukutani mokolo mosusu ntina te ekomi na ntina bye bon appétit bye bye